Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to bayekolinga mama Elianetu. Pesi bino bambote ba ebwe ma vipi. Muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga boza bien. Kimi ezali? Tout va bien? Bino mama Elianetu ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mazo batela kimia. Ezali, nzamba zo batela kimia ezali vous de votre côté c'est comment ça peut boza bien? Bokomi komi kaka. Bocheka ba commentaire bobiki mama ni toza malamu. Merci mingi na bino surtout bolinga mama Elianetu, obosipa mama Elianetu. Obo partager ba émission ya mama Elianetu na basoza mutakana kotala ngate pour sepela no ngate soza fanatique révolté kotala ngate pour sepela ngate. Toza fanatique révolté kotala ngate po oko sepela na yo. Mangai te voilà. Toso ana momuke. Toso ana no momuke. Basemeki kintie kwa le boya bosa niki basemeki boya basemeki. Ba belle sœur. Tokoloba mingi ba belle sœur parce que ba beau frère ba kipa makambute, ba to ba problème ba belle sœur. Bon ba problématique. Bato balinga kotiaka basi ya mabala molunge na mabala na bango kaka basemeki ya bana basi oto bengi ba belle sœur. Bana mibali baka na bango ba problème te. Bana basi kaka nde batu ya ba problème. Oh, ba mama soko za mwasi. Yo moko biki nde na mwasi bo naza pe na basemeko ya ngai. Pona nini kotia basi ya bandeko na bino molunge. Pourquoi kotia basi mabala mosusu eza kokufa kaka pona mobali aza mabe te mais pona basemeki mwasi avandi akangi motema koki te. Azomona kaka et parce que il y a des mibali ba ba kozwa défense ya basi na bango te auprès ya bandeko na bango ya basi. Et la mibali musu bazaka trop faible. Et pas bandeko na bango basi mwa ndeko mwasi azosala mwasi mabe. Momona mobali azokoka te. Mobali a défendra mwasi na ete. Mwasi azaka leste na kati ndako ya libala. Mwasi azaka malamu te po mwasi azaka na besoin de protection. Mwasi azaka na besoin mobali a protéger ye. Surtout ceux qui mwasi akoti libala moko akuti basemeki moya mabe. Surtout basemeki bazalaka baboma mabala. Aboti mwana moko na muluba. Mususu na mutetela, mususu na mongo, mususu na nayebi ce qui chinois, mususu na libanais, mususu na portugais, mususu na allemand. Omona ndako moko tala bikolo ya bana. Soko kutani na bajara basemeki ya bongo bavanda na mabala te, okozala leza ata mokete. Soko kutani na basemeki koyo babota, okozala lezi te. Si ko soki mobala comprendre te ke bandeko nanga oya basi bazolinga pe mabala nsebe ba ezana ba mibali mususu mona abali mwasa liboso bakabwani pona nini pona bandeko na ya basi libale kufi azio ya mibale pona bandeko ya basi azio pona bandeko ya basi bandeko ya basi yo balingaka basi ya bandeko mibali te pona ninyo yo ezana bandeko ya basi akomisa mwasi ya ndeko na ye lokola mbanda. Ezana batu penza mwasi ya ndeko na ye akomi mbanda na ye. Umona yina mwasi ya ndeko na ye na ndenge osakana te. Nyonso mwasi ya ndeko kosala ezaka kaka mabe. Nyonso mwasi ya ndeko na kosala ezaka mabe. Mwasi ya ndeko na ye akomi lokola mbanda. Ezalaka nini? C'est quoi ça cette histoire? Pona nini boye? Ba comportement oyo. Pourquoi? Libale bonga keza na kimia. Yango Bible yango lobi malamu ndako ezangi musuni meza na kimia. Ke ndako etoni musuni ezanga kimia. Bandeko. Basi ya mabala. Bamona kama makambo ebele ya ndenge na ndenge. Oyo bato libanda bayebaka te. Basi ya mabala bakomona kama makambo ndenge na ndenge oyo bato libanda bayebaka te. Mibali pa mabala bofungola pe misu. Soko omoni bandeko no ozwi mwasi oyo bandeko no baye kocha bulu yeke bokabwani ozwi mwasi baye kocha bulu yeke vandisa bango tandisa bango bandeko nanga bino moko mabala na bino bozo kovanda te bino moko boso bo changer ba semeki mbala boni ba kobenga yo semeki bo changer mibali babenga bino semeki pona nini ngandeko na bino mobali bolinga na zana kimia te na libala nanga bofungola misu bandeko mibali. Basi musu bazotika mabala ka mona bitete na kokite. Uko mona semeki ena ndaku. Azokota tina chambre à coucher ndaka ndaka nanga. Tina chambre à coucher azokota.
non obenga semeki oza piango semeki na kati ya chambre yo wana ti oyo ko na kati ya chambre te eza mabe so moni ndeko mobali azolandela mobali na makambo nyonso landela ko makambo nyonso sali eza malamu te tala ye malamu akoza la femme de nuit akoza pe femme de jour asangisi nyonso mibale na ya nuit na ya butu na ya moi nyonso to asangisi parce que bolingo oyo ezalaka mpe na limite ndeko mobali so asa koli yo ndeko ya mwasi okosa makambo oyo te okosima ndeko na mobali na osima mobali na parce que maboko ya mwasi ntango ozosima mwa mobali biloko ya nzoto esanga nini eninganaka biloko ya nzoto omona eningani mpo maboko eza maboko surtout so oza na bandeko baza bapervers so bandeko baza ke ye esifi kaka asanti kaka loboko esimbi eza ya mwa mwasi libende kutu ya pete telemi ifo kosala attention bandeko basi oyo bino boya kotia basemiki na bino boya kotia bango bulu yeke boyebi ke bomoni baoreye ndenge eza wana mwasi na mbetu ya libala soki aza na kimia te na mbetu ya libala osala eloko malonga te akozala bien te soki aza malamu te mutu na ye eza en place te akozala bien te estce mbetu oyo ya libala oyo soki mpenza ndeko na mobali alobi bo banda lelonga mwasi na nga kende mpo otie molunge mingi ya koremplace na mbetu ya libala okoya koremplace mpe mokili emona ke non ndenge eza boye ya na nga na mwasi na ye bakabwana leki na nga na mwasi na ye bakabwana nga mona akoma mwasi ya leki na nga to na akoma mwasi ya na nga lobe eza na ndenge ya bondoki na ndenge ya butu mais na ndenge nzambe asala mokili l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Pourquoi bandeko basi boyoka zuwa soki mobali azolinga mwasi na ye makasi? Soki mobali aza kopesa mwasi na ye nyonso, bino bozo nyongama mpona nini bonyongamaka? Soki mobali aza kopesa mwasi na ye nyonso azolinga, et surtout bandeko basi so bamoni ke ndeko na biso mbala lakisaka mwasi na ye bolingo, mama wana bango banyongaka. Na lobi bango nyonso tout te, mais la plupart banyongamaka pourquoi azolinga eboye, pourquoi azosombela eboye, pourquoi azosala eboye. Mais maman mbeto ya mwana kende mata na mbeto mata na mbeto kende mata na mbeto wana yebisa ya na mobali ke yaya to leki na nga mwasi oyo akende mosolo asala na mbeto nga moko na mata na bando sala ngo yo lingi basala yo mabe te olingi semeki no respecter yo mais yo lingi respecter mwasi ya ndeko na yo te. Tu te prends pour qui? Yo lingi semeki no respecter yo mais yo lingi respecter mwasi ya ndeko na yo te. Mais non. Et puis libala basomba yango na mbongo te basomba ka bolingo mobali te pona kolengela basemeki détrompez-vous. Basomba ka bolingo te parce que oza kolengela basemeki non. Mobali azaka na motema oyo ki alingi mwasi. Soki mobali alingi mwasi na ye, mwasi so aza ko répondre na ba pose ya mobali na ye ki mobali na alingi ye, mwasi na besoin ko somba bolingo basemeki te. Basomba bolingo basemeki te? Non. Basomba ka nde bolingo pa ya mobali. Basemeki mwasi ya libala azalaka bien na basemeki parce que basemeki et pas yo baleli il faut zala malamu na basemeki na yo. Bande kwa mobali na yo il faut zala na bango bien. Mais balobi te ko koma boyi ya bande ya basemeki na yo, okoma kizengi ya basemeki na yo. Non, eza bongo te? Non. Ata ba parents na biso ba maman na biso bazaki azolenga na mobali alenga basemeki mais so mobali abekende libanda mona ki abali mwasi mibale abali ya misatu mona mama moko boye azaka bien na basemeki na ye mais mobali so abekende kobala kaka eloko aliboso zaka important eza nanu une femme doit répondre aux attentes de son mari eloko aliboso yango wana bolingo nanu o mwasi na mobali il faut bazala nango bolingo ya mwasi na mobali yango nde ezaka nanu très important. Basemeki bayaka après balobi te ke basemeki boza bien te na basemeki na boza malamu mais yo semeki kolinga komate semeki na te kolinga te komonisa semeki ke non na libalo soko za soko lengelinga te libalo ekufi non ba mibali pe bazalaka o bazali na bon mibali nyonso ba ndenge moko te
kolingola sa te mwasi ndeko na soko lengelinga te so pesinga boy te so salinga boy te libala ekufi. Ah non 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 eza bongo te. Et puis la plupart komona basemi ko batungisaka basi bandeko na bango bazaka mingi plusieurs fois divorcés ou aza pe non marié. Parce que moi c'est libala motema moi c'est libala ezaka sanduku motema moi c'est libala ezaka na makambo ebele na kati ya yo ndeko no ya mobale ko vanda boyoka ndeko no mobale abeti pui na misu na yo ndeko mobale soki mopepeye obeta na misu ndeko na mwasi tui obeta te mais na misu mwasi na ye okapeta pou mwasi na ye mo ayoki yango etikali na bango mibale ye moko mwasi ayoki mais okomona te ke ndeko mobale na misu ya sœur na ye akende beta pou obeta te. Okomona te ke ndeko mobali na sima kuna ana likwanza moko boye abenga ndeko na mwasi ke Madeleine yoko tana na likwanza mo na sima wow aotali sete aotali sote po azandeko. Il faut ba limite ezala mabala ezate ke moi si faut la bien na belle famille, ça c'est vrai. Il faut la malamu na belle famille na yo bo vanda na ba malamu o toza ko linga te zake belle famille ozo linga mwasi akoma mo wumbu na bino. Omona mwasi memisa ke c'est meke na kozo saki o ya pesa nga saki o. Omona lati mo montre bien c'est meke nga ka montre na tikali nango. Omona na mwa bijou bien c'est meke nga ka Chanel wana nde mabe. Biloko yo zo linga wana ba pesa ka yo. Yo yebiso ndeko no to somba ngo te. Na poto basi ke na misala. Musu mutekene musala kanyi motema na ye asimi mwasi kini yo tango moni bo nyongami asemeke o pesa nga yo kutoka bakate yo kabela kanani. Yo kabela kanani. Avant quoi on juger moi c'est ndeko na yo mi juger na yo moko mi tala dans le bas est-ce que nga moni na bona libala na vanda ka penza libala malamu ndenge na vanda bona libala nanga est-ce que naza bien na belle famille nanga naza bien na ba ndeko mobali nanga naza bien na ba camarade mobali nanga il faut ko taka ba paramètres ne soit ko tcha mutu mulungi na libala na ye avant ya ko tcha moi c'est ndeko no mulungi mi tala na yo moko mi tala nanu ke yo za ndenge nini toza na poto toza déjà na poto bato babelaka déjà mitu pona ba facture moto ba fona futa facture ta mususu mwa mikolo na mobali aza na baisse mwasi mutu asimbi ndako pasi ya ndeko mobali akoya collection ndeko nete azo lakisa mwasi na ye mumona hiyo zo utalibanda ozo ko tia trouble na kati ndako baninga eza malamu te eza mabe puis makambo seke ndaka na âge mwasi so ko 50 ans aza sous droit ya kosala makambo oyo bato 40 ans basalaka te non maturité so c'est déjà demi-siècle na sa moi il faut na maturité il faut kola na mutu na yo so c'est demi-siècle mutu na yo il faut ekola olingi basala te kosala pe moninga te yango wana mibali mosusu bazokufa ba célibataire mibali mosusu bazokufa bamona ndaku likolo ya nini tellement akabwani na basi suka nango pe mobali pa atulaka mobali pa ya kozanga mwasi akolele mukola suka ya kozanga mwasi akolela ye likolo ya banani bandeko ya basi ezalaka nini yango na bino ezalaka nini ntango ozosala bolingo na mwana ya motu mosusu na mwana awuti na libumu ya motu mosusu naso bapesi yo ndeko ne bosala ne bolingo ndeko bobota mtata mo mama moko to mona mama ke mama kulutu bolingo ngo za ndenge moko ata sentiment mati oyemba ta fali pupa nazolela sentiment popa sezo yebana te ngai nakomi lokola ndoki olaye moto makila mabe akomo dévoiler ba secret nyonso oyo balobaka na sima na ye fali pupa modèle osali biso na bibi fali oyebi penza oberse mitema ya basi est-ce que okosala bolingo ngo ndenge moko so batie penza ndeko no awa longola bilama na ndeko na yo mbete yo mwana bomata na soki mutu mosu oyo oyebi te olongola bilamba bekoza ndenge moko botika ko butu botungisa basi bandeko na bino ko mutungisa ngo ya nini entre temps boya pe na bana basi boza pe na bana basi bozo bate bana basi mabala bakobala ekozala pe ndenge nini
Yo mutu soko so bota. Ou divorcé plusieurs fois. Est-ce que bana ba kokende kuna? Ba musoma na ba ba o maman a divorcé 4 fois. Moi yepa yo comme même ce système a divorce na ndako. O liba sa te ko sa moninga te. Bande ko ya ba seza na ngona bino. Oyemba ta fali ndoki aza kaka moto aza na maseke na moto te mpo na kati aza mba banyama mpe baza na yango ndoki aza moto oyo aza kolukela moninga na ye liwa ndoki ya vi na nga eza yo ndoki aza moto alukelaka moninga na ye liwa ndoki aza moto alukela moninga na ye mabe ye azaka ndoki aza moto afandi azomedite mabe mpo na moninga wana nde ndoki azomedite ka mabe mpo na moninga ndoki ye wana ndoki ozo medite mabe pona moninga na ye ozo lukela ka moninga na ye mabe olingi bonheur ya moninga to linka malheur ya moninga et puis bokendaka plus loin soka sa ina mwasi ya ndeko ayini mpe na bana akomisi mpe bana mpe bambanda na ye semeki soko ayini ka mwasi ya ndeko na ye akoyina mpe na bana ndeko na ye ayini mwasi ya ndeko akoyina mpe na bana mutu mwa biso tekanga na linga kobe na linga bana yo te azalaka te mutu po soki alingi kolinga mpe na bana nalokwa soso nalokwa mobali soki olingi soso kolinga na makina ye okolinga te mwasi oboya bana na ye ezalaka te okolinga te bana ezalaka ndenge wana te soki balingi balingaka nyonso basemeki bochange bacomportement botika basi mabala bavanda kimia bochange bato bakosavre mabala na bango na kimia te. Il faut que tu aies un pot de banane dans nzela. Ce n'est pas bien. Mais bali bazo kufa mo mbala kufi mo na ndako. Muto bonga kaza na mutu. Muto koza za mutu mususu za beza ba tuba eta tonga esili ba tuba eta tonga. Soka za mwasi na ndako. Mwasi koza ko tuba etonga. Mais soka tikala ye moko leta luka frigo tongeza pe mona mutakanga mi akufi. Leta benda na koma tana frigo luka tongeza pe na michuba. Mais soka zaki na mwasi pembeni. Mwasi koza tubi etonga. Eza mutu mususu azobela. Mweke nde toilette eza te. Ata sele ngona bilamba. Mwasi kolongola epo eza mobali na ye. Yo ndeko kwa kolonga mwasi wa kolonga ndeko no kaka. Okwa kolongola ndeko no kaka. Soki ndeko no bebisi bilamba. Yo kwa kolongola ngo. Oba okoko changer maba aye pa zaki na mwasi na ye awati yipe banda bakabwana mwasi ko tungisa bato soka bandi ko bengo ndeni ko lambi te pesa aye pe lisusu ekomi motungisi meto mazaki na mwasi na ndako botika bango bavanda na mwasi na ye to mabe to malamu wana bolingi te mais soka komi olambi ni kona lekana ko zobla ko lia ekomi problème nzoka soki mabale zoka bona mingi likona bino basemeki bintie kwa basemeki bandoki la plupart. Et c'est tout ce monde moi de quoi ako takataka ako ngenga ako tambola lokola pose aïe on te mesimba kati bon ma belle bon changer quoi bon changer ce n'est pas bien mutu babimisaki maya miso na elengi ntango babimisaka ndeko mobali maya miso elengi yozala ata ntango balobisaki kiyaka ye kwekonda fali payemba bibi olobisinga kiyaka nga kwekonda bibi bibi ye bibi pusako nina yo tolelengi malili makasi bibi de la renta ntango ya alobaka na langue ntango leki alobaka na langue papa azoloba na langue ndeko mwasi ozalaka wana te ntango alobaka na langue eyebanaka te ozalaka te botika nano eza malamu te ce n'est pas bien yebake bino baboyi bonyokolaka basi bandeko na bino basemeki bino mpe bona basemeki quelque part bizaleli ya mabe ce n'est pas bien oyo akose retrouver na kati ya émission oyo atika oyo akose retrouver na émission oyo atika soko olingo nyokolaka asemeki na yo loba nga mpe sina asemeki olingo nyokolaka bi na bana basi so okanisi kaka ke yo mpo oza na basemeki okanisi kaka oza na bana basi ekoampeshe yo onyokola mwasi ya ndeko na yo mpona lelo tosiki wana que Dieu vous bénisse. God bless you.
Mungu anubariki tata nzambe kalisa kumu wele kala na kati ya chambre ntango moto alobaka ekiyaka aza na ye ekonda témoin azalaka te yebanaka bato mibale basani oyo balongoli bilamba tata nzambe kalisa kumu na nzambe anibeshani bana betu bonso ba gros bisous bye bye.